Pour muto me benga patron, to tika bilo mususu. Moni ngane nazabu na ko me benga patron te. Vous comprenez? Pour nazo débrouiller, pour na bana nga, pour na bandeko nga, pour na famille nga. Vous comprenez? Ça c'est pas luka pour na ndenge na ye. Ce que ça patron ba comédien, abenga biso ba comédien te biso ne stofanda na ça c'est futa biso salaire chaque les 30 pas pesa biso to be la game patron. Aza le côté pa na biso. Aza artiste ne biso tout ça, ba artiste. Présent na kamba ki bino ya mwana moke pendant 18 ans. Hein? Pour bénéficier ni. Vous comprenez? Pour biloko biso tourna ça tourna on tout. Ça ça la ba publicité. Ba publicité yé pas ça là, on a mon artiste comédien ba ça la rangote. Mais quand on a ébisoté, il y a ça la publicité. C'est que bon, il y a publicité, il y a ça la biso artiste comme tout ça la ngoté. Ba pièce au biso de tourna, il y a tourna. Il y a ça la maison nini o yo bakete o le bagete ngana bimi producteur na ko na produire ba jeune talent au bazo ya lelo. Pour lelo ba benge patron. Ça na label na. Label wapi? Et bimi c'est combien ba groupe. Succès ba tiaka yango na mutu. Te siko ba sese wana yozo lobela wana ba tiende succès na mutu yango moni siko ememi ba on orgueil ba komi siko ko boya ba tunde te ba papa masumu. Ah oui, merci Nabino Babonné Pelo Pro TV. Et ça bon humble serviteur Nabino CD en couleur autrement dit c'est makemba basala nango makalate sans oublier mon réalisateur au totambola na partout réalisateur azobi misanga kitoko liboso bekran Nabino topé biseka nyos bozuli bakwe kotala émission oyo Cédric Papa Social ina benga raye mulanga pembe tozala na partout lelo tozabongona un artiste comédien au tozo découvrir ensemble ngai Nabino asepeli sabino bana mboka c'est-à-dire sala musala kitoko bino nyos yebi na bosanité mon vieux Alain esi na kati ya Nigeria motema ya mama Senav Kulem mama na Kecha Aliana mama na Kecha Aliana Kulem na bosanité bambote belé sans oublier mon vieux Pedro Palana na kati États-Unis motema ya mama Annette Asha bambote belé na habité Montréal ko fongo le derrière plateau ba mon invité na ngai bonjour président. Bonjour. Ouais président bonne santé. Dokos. Bonio. Ngapé vraiment bien et ça libiso plaisir présent zui vraiment tant ko yamba biso epa inaele lo na kati ya plateau ya Vision des Stars présent et belé bazana banda ko bazotala ba yo kwa comme présence que présent ko se présenter non na. Ah oui au Kafuba wa c'est plus ça Congo ba kini ba yebi ba monde ati ba moni bo monde ati de comprendre Kafuba yo biso to bandi ba art banda na maître pai ti Lisboy Fondation o ya présent Mondwere. Le Turquie Tina Chandira wa Belorango to sali 1000 fait 17 ans na Lokinzela le siko le loka fu bazan place dans le boulot na e donc na mamunyo na mouvement na e na bosser na ndenge na quoi mais bana kin ba yebi po ba sepela déjà donc ti ba moi da face ça va ba comprendre déjà pour ça Kafuba na ebité est-ce que combo oyo mama na papa ba botela est-ce que vrai non ba téléspectateur ba koye ba ngone o pena Prince Mantwidi kombo nanga pena mama botelanga eza pena Prince Mantwidi ya mboka eza Mantwidi ya ndako pena Prince pour à part Masano ya art makila pena ba coutumier quoi ezali le kombo Prince wana eza ko soudé te mais Prince naza pena Prince pour papa nanga za chef coutumier nga pena chef coutumier na ba ninga ba niveau ko sala mama makambo le mona zo kombo Prince mais na ndinga art Kafuba. Ouais, président Kafuba. Lelo o kotala kaka nelongi ya président Kafuba za tonton auto yaya auto leki auto mwana o abimina libota mo baza trop sérieux trop kimia. Lelo o tango yo bandi ko sala théâtre to bandaki. Est-ce que na papa a sepela nango? Bon, normalement art on eza makila. Eza makila nazalaki jeune artiste et musicien. Nanda ko potana ezaki mo makele entre ngana famille nanga pour famille nanga ezaki ba famille mo bo mo ba famille mo trop logique moi meke ezala ya muke et mona na kadon ba jemo bo ba ba na mona ba art ezala ba jemo nete ba buzoba de bilo mo ezanga tina de ba na souhaiter ka tantôt za ministre tantôt na sala ba droit na za sik banane mais teme zo kongo ezana makila et singa afuna sala art suka ba mo ba commence ko betela maboko quoi. Siko lelo ezalaka enos ndeti otambola na nzela omona bana babenga Kafuba po babenga ngona ngomba présenter Kafuba esala ko ndenge ni na mutema non sentiment ezalaka na ngoma bende soki babenga Prince mais lokola babenga Kafuba wada na omona art nanga
so babengi nde prince wana otomboka mpona mona benga na komba palais do epeti abimi mpoli soki aza mwana moke abimi mpoli mais ta babengaka fuba ezala beba botamili ntango obengaka fuba bravo donc ozongisaka masa ndeni akalme tokos vraiment lelo nazomona mingi président Kafuba na Kinshasa ba théâtre oyo salaka ezalaka trop village na yebite po oza outi na makile chef coutumier mwana prince tolo ndeni bon wana pe nous a raison donc mingi na préférera moni biso toza ba africain tant au sala art faut ko pesa ko tombola ka culture na biso ba africain donc tango lelo lingo tourner ba bilo mo bola ka ba parler mo ya grave e bande ko na biso poto baza na ba parler ko te ba grave ko le ka biso na Afrique mais ce ko lelo bande ko na biso baza na ba poto ko ne senga ba ko esenga ka photo tourna ba bilo mo ba mona ka pe ba mo ba mboko batika kala omoni ba yer mo ba yeba ka ba mboka na biso ba village natal na biso za na banda ko mobo eza na mandalala eza ba ndianga ba nini boye mais tanga kenda pota beta mo ba 20 ba 25 ans yo sko zo l'accès image ya ba mai na biso ba banda ku na biso image ya elateli ya biso ba africain omoni lelo na bana o bazo bota kuna na ba pays wana ba Europe de bana na ba bota ba yebi na ba Afrique te tant ce que bazo mona ba biloko ba otuna pe mituna na ba boti ba ko expliquer ba ngote omoni culture na biso esenga fo boye wana ce que tozo pesa éducation tina bana o bazali banda ya mboka mais bazo comprendre culture na biso ba africain ndenge ezala ya mona préférer ami ko sala biloko ya biso ba africain na sala mingi biloko ya mboka po ne baka tango kala mingi teta mboka simba mana maboko président Zigo na salue ko toza na poto soko zali barota la biso mingi ezalaka vraiment teta Zigo lelo oyo to comprendre président Kafuba yi na groupe a 1000 effets to betano lisola 1000 effets ozati lelo kana kati ya 1000 effets to olongwa na 1000 effets bon kolo baki na za te mais le kolo eza pour 1000 effets eza parler donc na saluer ko PDG wa belo rango mfumo pa zo ba mbonge bele azala na okaka wana za papa o a formé biso nyonso bazigurana nyonso lo ba vie na biso ba yebi déjà ba leka na école école ya Chandira ba belo rango ba vie na biso elombe ba vie na biso ba maître pai ba vie na biso mundueri donc ba belo rango abimisi ba mabebele mais masora art o ebandaki batango ya ba vie na biso takinga ba style wana ya ba mboka ezalaki dozo comprendre mais ara mingi na bo perette ba tete mo royembaka mais mboka ndezigura mais oui alors na chrétien zigura te mais na beti nana balisolo na ba vie takinga na zongi skoti na ba se ba zigura ti to kiti ozo comprendre art eza na mabete to yebi to sala art to ko tourner pe ba biloko nyonso etani pe ya ville ya nani mais oyo nga na préféraka ndingo mona 1000 fe bimana ba moto nango ekanga ba groupe nyonso pour e beta ba groupe nyonso pour to yaki na style mobwe pour to lakisa ba congolais ke to za ba africain to lakisa pe ba africain ke to za ba africain to lakisa pe ba ndeko na biso baza na Europe na Asie to lakisa mo ke biso ba africain to za elaka boye de on mona préférer mingi trop village quoi siko lelo président Kafuba azalaka na 1000 effets alongwa sala pe o aye mouvement est-ce que oko préparer pe moi pièce mobwe o beta o sélectionner ta moi 4 acteurs mobwe ya 1000 effets est-ce que président wa be Laurent ko ndima o ko accorder aux acteurs wana ata kutu 20 na ozo bango penda normal donc sans atangane na tembo ese na lobby ketina kende na kina tourner pe donc sans problème pour to sal to za pe na chaîne 1000 faits TV chaîne na biso ya 1000 faits donc eza chaîne ya PDG wa belo rango o eza kilelo epekisi bana ndako nyonso baza na droit ko kende ba o balongwa na ndako wana baza na droit pa oketika ba filmer na bango pezo leka na chaîne wana sans so wana eza ndako na biso sans problème donc na ko benga ba collègue ba yeto tourner sans so président lelo tomoni presque 2020 on a ba artiste comédien banda décembre donc tu copies des artistes toujours continuer toujours copier des artistes si ko bino artiste comédien tant bozo kufaka ezo sala bino ndenge nini vraiment wa bon pona nga ezo sala nga bien te mais ce qui na baluki na part musu c'est ça le koso ndeti liboso nanu pululu akufi ya mibale da diki kambala akufi lelo pe so maître o aformo maître pai papa nao akufi liso atiki biso na ebite za peka lokoso eza nini ba artiste kutu oyo tangi wana bakufi baza ba o basala ba kombo tanto baza ba parmi biso to lobela te lokoso mais art na biso e baby na basansi ni mutu muso azo sa théâtre azo mona théâtre eza lokola elo mobo eza ba vanti mais nzoki eza na eloko mote na monde o eleki cinéma pour lelo we ranson na musicien mais suka fois ya na monde na biso pour soka lobiki da beti musique soka na studio te suka fois ça clip tant à côté na clip ayi na cinéma vous comprenez tout le monde a ba quartier américain ba John Cena ba nan tant a obunda bitumba suka oke sala filmer
ba de rock toujours monati le cinéma zelo mobo eza na valeur makasi na monde mais ce que ba ya bazo comprendre te ba monsieur ezani ye azo sala art ye donc pas na ye amona art ni mosala art wana azo sala eza pona okebeta matolo okesenga ka okelela ka non art eza pona bongo te artiste na info za na métier artiste info ye banana ko luka fo ye banana ko vendre ça ba makambo ponde tinga bafuba boye na ebita oti omona ngate lelo na kepa mutu mbu na senga na nzela bo po eloko esi sabso na valeur yango eza mutu mususu asepela na yo ndeka bakumisa kafuba mais na basa mutema ne mo basepela na ngote bo yusko lo bagate lokola ngaza lokose esenga kaka na kebeta matolo na mela mo ba bière bo mutu wana siko nzoka zala munguni nayo akochelo pe loko mabe a partir bière wana tant pe yo mela boye lobi pa poison o akufi o ebite côté ni ne uteli kana banzela na po ba fan baza oui balinga biso mais zapela misu balinga biso te po za mususu mona mwasi na linga go mingi mais yalo ba ndeni mwasi na linga mingi mo musuku ta chrétien azana loko te mtanzala mais ko mutabonga obenga yesu ko bete matola ti apeso 3 bière 4 bière mbaye ako chelo pe boma o lokati pe lelo yo artiste Kafuba tozo mona bino bato théâtre bokomi ko sala théâtre mi ka pona basi apoto bokomi ka ke no vanda boye bo mama bala bato na bapoto bo bebisa mabala bato po bolinga ka basi bato na bapoto est-ce que président Kafuba pesa na mwasi na poto to bon Kafuba sa marié tantôt bazo mon alliance na musapi mwasi na ngaza mwasi apoto te bio yebi outi na maison na ngati oye outi na ba maison na nga moni madame na ngaza mwasi apoto te aza anakin hein donc motema na nga penako bo motema no ba roye ba pe kombo na ite Florette penana tanga komoni makasi na muno na ya gutu lokola mai donc to bengena Florette man tweet to na mama Florette mafuta de wana pena motema ya champion Kafuba o abotelinga mwana na kombo ya princesse donc aza penana poto te aza mwana kin vous comprenez bon ebelene bakanisa bongo mais ce qui peut ba collègue na biso bakanisa na ebité mais pona nga na envie ya rater que na sala art pona batapoto to boyete baza grave basunga biso mais so basunga biso koti te to kotsa mama bolingo kati na ba mamba osunga te donc ba o non so boyo ga isa rien vous comprenez nditinga na bapoto na za na ba grand prêtre mère o na sola na bango ba komba mama filolo ye baza na ba mikili vous comprenez ba mama jima ba mama jili luyeye baza ba mikili kuna mais ba ide kutu te ponga nga mona na za na leke ba parisien na mibenga na leke ba parisien to yebide ya mboka ngo ngape na kenda ba Europe na ba mbongo pe ba artiste na mbongo pe ya mwasa poto te to beta pe ba turo beto songi na ba mbongo pe ya mwasa poto te poto lukaka vous comprenez photo lukaka siko conseil nini président Kafuba ko pesa ba jeune talent oyo balinga ko linga basi na bapoto ba jeune talent ba obebisa mabala ya bato ba jeune talent oyo avandeka mimi réseaux sociaux ko linga ka basi na poto po boma libala bato yo yosko yo sala kana ngote etanki yo parent conseil nino ko pesa ba jeune wana bon ba jeune na conseil na pesa bango ya liboso nano oyo liboso balinga ka mingi ko leka mwasi za aro azo sala omoni aro to sala linga yango mingi ko leka basi ngai tana na sala art tango père nanga bande ko boya mais comment batamu be père nanga benga nga vandi singa ipsinga lobi mosala ozo sala ezana 3 biloko oyo ko bomiso avant na boulot mais on a kanga makasi za mibale père nanga loba ya liboso 1 via basi ya mibale ko cha succès na mutu na yote poso ko cha succès na mutu yango ko tinda yo sala nyonso oza na posa nango vous comprenez do ya mibale ya liboso via basi ya mibale linga mutu nyonso na mokilo joie lokola ndeko na pona artiste azala rankinete donc kima rankine donc monisko ba artiste lelo bazo comprendre loko ate tanga comme na moi gaz ya zo mona ka te gaz na comme na ofuna sala ki succès nanga mais tanga osala ki succès na yo yango pe ko boma yo poza na basi misupe to landa ko yebi peta dama moi sango te lelo pa ko sala mabe mobali nyonso na mokilo basale fois linga moi si mais bako koma 3 4 5 6 te pour sala ba on moi sinon ça ndenge moko vandi de tempo vandi se esprit ba kete musalo nga na sala foi butela nga mbuma lobi na nga pe na zala bona tika pe kombo lele sala biso pe bien tanto vanda to yoka pe ba vie shaba wana hotel pe vie na nzela er momoni na moi voiture a tambola et sala pe moi jart vous comprenez donc eza tinate bati kande ba jeune relation nini président Kafuba azalaka nango na ba jeune talent o bobima lelo ba jeune président o bobima lelo kwa ndeti ba président génération na bino kaka na linga bango makasi
nalinga ba ya nanga makasi nalinga ba mas ba collègue nanga makasi ba auto za génération moko nalinga pe ba collègue nanga makasi o baza na génération se koleka nga o baza na senanga de bango tu nalinga bona linga pe ba o bazo ya na musala yango donc na pesa bango courage donc ezaka conseil na pesa bango ka kito sala musala po na gaz te meto sala musala po to lingi yango mais so to succès to tia na mutunde wana te mabe to mikitisa nde to sala musala na kimia po muto amikitisa ka sala musala ne bien mais muto ami matsaka nda sala musala mabe to lo ba pe trote to finga ka te to lo ba mabe te to sala ne musala ndenge ya bien po leo to ko mona tina monde ba musique e komika mutu no se pas luka gaz fa finga des arts. Est-ce que présent na habité batininga na tune pas mon réalisateur nanga Cédric hein papa social bina tuna présent a jouaka tonalité ou bien a jouaka kaka normal boy na beta tout naza artiste complet na beta tout. Est-ce que so lelo pe moi spectacle moi mon nani babika no présent Kafuba ya aussi s'appelait des 2000 personnes présent ça capable ya pe ba obeta ba biloko wana nous allons retard na sexa déjà belé mais vraiment na biga omoni biso ba art au sala bat faut comprendre nga naza artiste Kafuba oba mona sali 24 ans d'expérience à art na aronga na sali na seplisi mokido na keba province na seplisi bato Lubumbashi na seplisi bato na Matadi na seplisi bato na ba pays d'Afrique pe na seplisi bato na Europe vraiment naza artiste complet donc naza artiste wa sexa naza artiste mobo eteke ndete ba petit bazakete eza na temps mobo ifale bomba moni art biso ba artiste ya na epselo mobo ba misuso mono za artiste mais nanzela so za musicien faut yemba po bato ba beaucoup mona ke za artiste non artiste alaxa talent na ina tanga place ya boulot moni photo pesa musala so valeur nde Kafuba za yoko ya na marché kete Kafuba fois ça le loko mobo mais tanga na ya wana nde ba ko découvrir Kafuba partie ya musala o ba peselinga mbongo nanga mais ba misusu ko zo sala lokola za artiste comédien yiko tambola na ba bar ko tambola na ba matanga ko sala kizubanata tana no ndeti ba bato wana. Vous comprenez? Oui, to boy tenete ba place ba biwani ça pas de problème na ba niveau ya ba dauphin wana. Eza place ba artiste ko die pe obeti mo bilo mo mais bango sikoyo ba longoli yango ba komiti ko sala ba art wana ba matanga na ba nani yango moni siko bazo pola biso tozo kende. Vous comprenez? Na ba sens wana. Présent Kafuba na lingi tozonga si moment ndamu to sala analyse na ba théâtre kala na ba théâtre lelo oyo est-ce que na ibiti etambola ka lolenge nini? Bon, pour nangana wa episo fierté, ba théâtre lelo en tout cas tanga mona ro félicitant pour moni monde des évoluer hein. Au moni ba art banda o sala na ba tanga kala biso to sala ba pièce misusu na 1999. 99 to sala ba pièce mo boye mais surtout ba pièce to sala ba 1999 na ba auto sala lelo expérience lelo ekoli. Koleka wana po ba matériel ba caméra misusu ezana ba temps wana eza ba caméra lelo te bino bosala musalote ba caméra misusu eza komona caméra mo qualité ya 2015 mais comme na 2020 qualité misusu ya makasi mais pour le moment ba théâtre eza ya bien auto travailler lelo ndesko ba théâtre évoluer mo mokepo kala théâtre ezala ka pona ba salle vous comprenez théâtre ezala pona ba salle mais lelo sko théâtre eza sous pona ba salle te mais komisko to sala sous théâtre to comme ça ndé cinéma pourtant au caméra bimina nzele bando tambola d'abord ça cinéma lelo de makambo évoluer mais kala na bana mona ba théâtre na ba groupe salon ngani ezalaka mona ndako moko ya munene bazi ba kiti ba chepe mini bazi ba kiti ba sisire sa nyonso ka wana mais lelo sko to comment otambola bo déplacer pe bozu mutuka bo ke tourner pe côté mobo de l'axe que ya lelo et to évoluer. Mais bien sûr, il y a les lots qui vont évoluer. Oui, c'est bien pour évoluer. Les lots mais pour évoluer, puis na muzoba. Na kati ba tete ba tumuso mona pa ba libota ba tumuso ba zola ta biloko mikuse. Donc beaucoup tina monde showbiz, artiste news to côté mobile ko moza la PD mais na tango ba papa kala to bando mona ba PDT. Bon. Tango ba lobby to za ba artiste to zo imiter o nyo se le kana mokili. Vous comprenez? Yango na pe sengeke beaucoup ma pe ba to ba showbiz. Showbiz eza bisote. Oh, mais sous pe ba sala kana ba sala ngote. Omoni bilo musu artiste eza ndeni. Ndeti ngato sana wabo. Omo nanga bena za mwa pembe na za mwa ndefu ba favori soki na zobile na fula mina ngana ko motama ba carte ngana ba contact na maboko bo. Yo pe ko benga ngana koma PD. Bon, siko wana yo lobi boy. To komo omona ngo lelo mona ka ba film boy surtout so za ka artiste za mwa pembe fala ta moloko mwa mukuse seke lingo ba keso za artiste faut za kana tatouage o laksa ba tumupende na o tambola na balabala po ba comprendre que za artiste. Kasi nde ya ona yebisi okete ba misusu ba komo jwa art ba komo chango na mutu. Vous comprenez? Succès komo kosa bango.
Ndi yango na lobaki na yo kete art to sala oyo. Soko lobi ke to ja succès tchana mutu ndi ko boma yo. Mutu musu tango sala art na TV suki sango na scène. Vous comprenez? Nga na scène na ko la ta kete rôle na jouer singi na la telo ka mukuse. Fona la telo ka mukuse. Rôle na jouer singi kete fona la telamba basi. Fona la telamba basi mais soki na bimili banda ya rôle. Na ko la ta sunde na la ta na scène te. Si ko moni nde loke ko bubungisa ba artiste lelo. Do o ya so sa na rôle a komisi yango ti libanda. Parce que pala mi pesa valeur azo mi pesa sous valeur te po anini buzoba na ye. Et comité libanda mutu no sa ko mona mi pende mutu no so manzoka artiste aza mutu o afo mi protéger ye mo fa za exemplaire po to zo dikemas to zande mona ba pasteur o bazo te na kata église ndenge biso pe ba artiste pour ba film to sala tant to tourna ba rôle wana to te ya bato ba tala biso. Ah, ce qui lelonga na salle mabe o na otombe lokola garçon oyo na ndenga théâtre tala mabe akweli yango. Mais senga pela lani na sala mabe mbo na sala bo tanto pe o nga na jouer na rôle. Eza na mutu mo sala yango na ndenga normal. Si quoi zotala nga na rôle ne na sala yango suka linga mabe. Donc ye pe o linga patika donc to zoteya. Alors tant to zoteya batu biso mo photos avec exemplaire. Tato otambola photos avec exemplaire moto ya talbe oui aza artiste so tala na la tel na ye, tana no suki na ye, tana ndenge ya zaleli. Wana nde ko zala bien. Donc tout ça art pour na bon. Nebige bozaki belé, bozana plaisir ya osakana te mo vient aller na esi na kati ya Nigeria motema mama Senav Kuleme, artiste na biso yeyo, hein? Artiste Kafuba, artiste o na kini awa donc ye vraiment zana gazi na lolenge ne wana donc ngamo sedan couleur na lobby. Asa mana gazi na lolenge na lelo tozana na plateau, tozo solo la ba masolo o esengaki to solo la. Artiste nebi monde nyonso za art na musique boza ba artiste na théâtre boza ba artiste to kotina moi musique mukie lelo oto mona ba musicien ba komi koyoka na te o mona ta musu fere na fali bazo yoka na te mo bana mo bazana ba sisi na bango na ba mbriaka batu. Est-ce que yo tango tala ka message en état que artiste conseil ni européen na deux frères wana fali na fere kasi batu ba baby si biso ba comédie pe na mingeza ba ba musicien ba ngone ba baby si biso trop na sens ni ozomona lelo kolobela pe ka ba musicien te za na binope ba journaliste ndeti na ndenge nini na ko motala ba misu ba ko benga ba chroniquant donc bino ba misu pe ba za chroniquant solo poto zo mona ba journaliste misu yo ozo sala ces émissions mais oza pour Fali ozo sala ces émissions aza pour Ferre ozo sala ces émissions aza pour Robino ozo sala ces émissions aza pour Kofi to pour Jibe mais nzo ba journaliste aza pour motuté. Vous comprenez? Journaliste est mon ndenge yo yambinga boy. Oluka kete suka rafolo na tune mutuna mo be ko tsa polémique. Tant tuninga na lobi na linga ba comédien yo nyos. Est-ce que ngana fingi ça jamais. Vous comprenez? Pas trop artiste comédien nyos ye wana binde bino boloba. Omoni siko. Oye siko na polémique. Na polémique te po nde na yo ka boloba. Mais siko yo yebi peke ngana za patron pe na kwenanga. Mutu mi benga patron to tika bilo mususu moni ngani naza bwana ko mi benga patron te vous comprenez pour nazo débrouiller pour na bana nga pour na bandeko nga pour na famille nga vous comprenez ça pas luka pour na ndenge na ye so kaza patron ba comédien abenga biso ba comédien te biso ni sto vanda na ça futa biso salaire chaque les 30 pas pesa biso to be la game patron aza le côté pa na biso aza artiste ne biso tout ça ba artiste vous comprenez to rozonga place wana tu na débat ou ya mingi ya faire na Fali na take mission mo boy faut comprendre pe loko wana siko tambo benga ça c'est patron ba comédien au moins po bino mo boluki ba monde ya boluki pe polémique atokota na polémique bon pour na ngana na mona na ça c'est patron ba comédien te vous comprenez pour biloko biso tourna ça tourna on tout ça ça la ba publicité ba publicité yé pas ça là on a mona ba artiste comédien ba ça la rangote. Mais quand on a ébisoté, il y a ça la publicité. C'est que bon, il y a publicité, il y a ça la biso artiste comme tout ça là en côté. Ba pièce au biso de tourner, il y a tournant. Ndeta beta ba film ba Jésus de Mbandaka, ba mo ba film mo belé. Moi logo moko kangena no sala imiter histoire à Jésus, on a da film ba koma déjà. Au moins ba bilo to lobani. To sala ba film o ba koma te. Au moins histoire à Jésus. Kasi mutu nda koma ngoti. Tango siko yo imiter tali histoire ba loba yo. O imiter mutu akoma histoire à Jésus. Mais ce que ça l'un des films oya yo vandi ba buli mo yebe o comme histoire pas au tourner film vous comprenez ba biso to tourner ba épisode pe na zo tourner ya to tsika ba jé c'est yebe épisode o kokate na bo benga kana ba patron ba okoka yango te vous comprenez oya ça la publicité tsika na publicité to tsika na ba polémique to longwana ça patron ba tuté vous comprenez ça atambola na voiture ayibi ne ba kumba mutuka ngaka fuba na yibi ne na kumba mutuka na kwena nga yepe na kwena soki yaza na jeep ngana za na catch wana pesa mutuka soki yena ngata to ke kitambo to koma
Vous comprenez? C'est le président. Tu es patron. Si vous avez le président, zana mutu moko zana sena o lo bageno ka fu bakende loba na siri soki ye kinsanti na ngamona ko telo to zandenge ni to za biloko nzoto. Nazala na teti po naza mwana patron. Oyebi wabelo rango, oyebi wabelo rango ba yemba patron munene. Si. Vous comprenez? Yeni mutatinda kabino bako wa teti. Non, ba biso to ba na veya. Vous comprenez? Un équipe bana mwana veya. Ezana ti bana veya ba benga bana veya bana mbongo. Nde biso pe na 1000 feto mi benga biso bana mbongo. Po PDG azana mbongo. A teti. Tous à la tête des fois tous à fier des fois PDG wa belo rango. Vous comprenez? Si tu t'aimes abou mutu mo so mi bengi patron tant on a liata 100 francs na ete na bengi patron te. Vous comprenez? Pour ngane na za boiti na luka na ibikita na za boina beta maison boina beta na debris na kwena nga. Mutu mo boy écoute on na mona ta na misu ta pesa ta 100 francs na ete. To na mona pe na misu ta ke aider ba leki na biso ba comédie lelo ba okende. Ya sala maison nini oyo ba kete oyo lo ba kete nga na bimi producteur na ko na produire ba jeune talent o bazo ya lelo. Pour lelo ba bengi patron. Azaka na label na. Label wapi? Bimi si combien ba groupe. Asali combien ba film o ya bengi si lelo 500 artistes ba comédie ki ça ne to mona ba film Nigeria tout ça pe ba biloko mo makasi. Tant que bien patron faut au sala pe organisation na siko na bien président Kafuba pourquoi bino ba artiste comédien na mona bozaka na bolingo te po na ba reno mukolo matanga ya maître pai mukolo ba okunda ngona poto ba artiste bosangana na place des artistes na victoire bozana ba guerre d'esprit ba sai c'est côté na bango besobe côté na bango ba président masumu côté na bango mutuna côté na bango ndekasi omone lo na lobi yangwana succès ba chaka yango na mutu te siko ba sese wana yozo lobela wana ba tiende succès na mutu yango moni siko ememi ba on orgueil ba komi siko ko boya ba tunde te ba papa masumu omoni ba papa masumu wana ba papa shaba hein ba vie na biso be lombe wana hein bango bazaba oyo ba banda art liboso na biso. Vous comprenez? Photo to sa bango ba sese ba ina sima ba o ba yeko kuta na sima bango nde fo ba konza biso comme ba président ya monde ya ba artiste comédien. Vous comprenez? Mais tant o yibino ba leki siko boko mo wela siko nde bino bo kamba ba papa wana malédiction. Vous comprenez? Nde loko siko na lebikite bango nde fo ba tika ko tia succès na mutu. Ce qui ça osali art onzamba pamboli ozui tango ozui otombwami ukotombo mana yo ya mbongo na yo yango nde ya arte ya art faut kotosa ba yaya na yo. Mais président elo mo lobi ke no bokonze ki para acheter to tiko mona ngwa ke no président na biso tso longwa président de la république ya RDC zaki mwa mukia banda okonza ba papa mikolo pe ba banda oyokela bo pourquoi ba bino pe na tête pe bondi ma pa konza bino na tuno mutuna moko si ponga ndima na ngani nyonso bana poto ba binga teti ya ngana mfumu ya mboka président na kamba ke bino ya mwana moke pendant 18 ans hein bo bénéficier ni vraiment oh en tout cas vous avez mis ça politique te pardon biso ça biso monde ezake no oyo président au moins bien mo siko libo kata ba caméra ponga signal nyonso au moins tete tolo ba vérité. Vous comprenez? Raïs a présent au atamse biso pendant 18 ans oui a présent na biso. Vous comprenez? To fingi été mais to bénéficier na le côté pour ne lo na 18 ans mais oui to bénéficier na le côté na sens est-ce que biso ba artiste na ba konza mboko biso to bénéficier ni biso ba artiste bondo ki bakinga kati to mona ngwa ba artiste belé mamu livre zo me marabino na ba Dubai bo ke rosa ba film lelo longo bo konzi boni bo ignorer te nga na boya mère wana tena ndima mère wana obonde ni yo zo ndima mamu zo boya papa omoni mère wana c'est que tu pona nga ninga na préférer un jour ya zala kutu président o ninga kamba biso ke mujo na omoni mère zana bote to boya te mère zana bolingo nga liata 100 francs mère wana te hein nga liata 100 francs maman livité pona za apela tina na ngote président bato wake ba poto nazana tina na ngote po apote za gravité nga za kandati so na bimisi 9 euros na ke na Ethiopia na ke Paris. Vous comprenez? Na ke Paris na beti pe tour pote za gravité ce qui muta luka mbongo pour que poto mona pe gravité. Vous comprenez? Mais to tchaka sko mutema na ba mamo livre wana te bango nde siko poto ndima bango kete ba sunga biso ba artiste ba sala biso ba ndako pe o biso ba artiste to ko sala ba tournage ba soutenir biso pe na ba caméra ba qualité ba joa pe musala na biso na valeur ba yeba kete ba artiste pe bazana droit na mboka oyo. Vous comprenez? Exemple to zana ba activité nga za ba maison mais na mona bata mikanda bazwa mena ba pays mususu na ndenge na zabu na ba valeur na zana na zo salaire mobo ete ba futa nga leta na bisa futa nga te na ndenge na tela ka yepe batu peuple bazana droit tene lelo na futa ba taxi wana mais na zo futa. Vous comprenez? Nde biloto lobi do na mboka ekoma président mobo akambi mboka papa to fingi o wana longwe o yako ya baby sisu ko leka o wana to banda ko finga to fingi susu yako ya o yako ya lisusu wana baby sisu ko leka.
Vous comprenez moi ça? Dans le sens wana. Kasi ça peut quand ndemo na théâtre lelo muta diriger bino za présent masomo. Mais tout le monde a rappelé belé ba olo bango. Ye présent masomo sala nini? Azana eloko te so pendant combien d'années aniko vanta ba artiste te alongwa. Batia mutu kingandi. Papa ataza mabe na ndako. Batu babomba secret ya papa ezaba bana. Papa masumu aza mukolo. Biso toza baleki, toza na droit ya ko condamner na eloko moko te. Pour passer oyo azomona na poste wana ya za. Pour akamba. Oye biso ba comédie belé toza mitu esala bien te. Si. Vous comprenez? Ba comédie belé baza ba o net yo lobaki ba kombo wana ba tambola kana ba sala ba comédie na banzela wana. Bakizubana. Ona wana. Mais tout na bango wana pour réussir yango okoka pena ko maîtriser yango. Mais faut zalati. Hein? Er moto condamna pe par masumu. Teza ba comédie misumu te funga. Pour maîtriser yango sikoyo. Et ça la moi passe. Vous comprenez? Totika mutu na boulot na ye. Père aza mukolo, moi tokuza na posa pe to bénéficier moi ndambu ya conseil na ye na vie na biso pour lelo soka zate. To ye ba rapete ke papa na tango akezalaka oya tikela biso yango. Pourtant baba bana tete biso zalate. Faut to ye ba pe oyo bango banda ko mona na monde akala biso pe to vivre yango. To jomo ba conseil na pa na bango pour le to tamba. Soki lelo ye pa nanga. Oye bibi ayo moko kutanga ba vie shaba, okutanga na ba père wana. Na vanda avant na ba papa. Mais ngamoko na pas présent masumu wana kenda ate ponga lo bango mama ba association ba comédie na kota ate na boy ba bomanga va bana nga batikala vous comprenez pour ba poison de vendre wana mais na lobelaka vous comprenez. Vraiment merci Nebi ke bozalaki belé rota l'émission en vision des stars balobi babiloko boye po mona ngo bien foka toujours na Pelo Pro TV bo s'abonner toujours na kati ya Pelo Pro TV na bo santé bato o bazwara temps o vandi bomo ba conseil na bango ba benga biso ndeti venanga Alain S na kati ya Nigeria motema mama Senav Kulema wana vraiment bazalaka ba o ba benga nga yo pe muto zara na posa mo ba remarque o benga biso to oloba so za poso contacter biso ba numéro yango eza affiché na bande écran so bengi biso o mona keno oyo moni ya mabeto za na posa to lobelelo mo to yamba mutu mo bwe loba to kita sur le terrain to sala ngo presa ka fuba presque to komi na suka mot de la fin na o bon mot de la fin nga ezaka ka na pesi monde na mbote elo mona ngana lobaka to za ba jeune o to zo forcer musala o bolemba biso te po oyebi mingi ba artiste to za ba artiste belé mais ça na ba artiste msusu o ba fingisi lelo biso ba artiste nyonso na Congo mais biso ba comédie bolemba biso to yebi kete ebele bolemba ki biso à partir mama mama live mais ebele pe bazana ba ligne wana te ya total na noté ba artiste ka kete pona kombo mais total ande ba o baza maele pe ya art bo pesa biso confiance ba o pe to zana na to bima na biso trop penate poto bima na biso mingi mais na kati ya ba Congo mais ba biso pe misuto so ba temps ko travailler ba nzonzing wana trotter bo pesa biso ba chance pour maele ezana mitu bo pesa biso chance ngai kaka mingi na olobaka ka ba o nyonso ba ozana posa ya kafuba na ba conseil na bango pe bana ko bakisa ba idée na bango na ko pesa numéro ya bureau na nga o nyonso ko mona kita ozana posa ya kafuba abenga wane ratarate za lokola jogo moko tibe fa sama ina benga ka catch nata soweto alobi preza kafuba na lelo fort lelo batu bazande tilibanda bazali banda mboka baza posa ba contacter preza kafuba ba kozwe na bochaka code na bino ya Willy Musheni bino bobenga ngo biso to baka plus 243 o ya nani Musheni plus 243 89 lisusu 54 312 plus 243 89 54 312 wana pena so bobengi bozwanga mo ka fuban live to sola yamba birote wana pena ka fuban live ka fuban live pena do ba sola pena nga mo ka fuban live ba ope ba zana masolo musu ba otuna to sola ngwa live mo ba dédicace à présent et ça bon mingi kaka PDG wa Belorango Pfumumpa na kemu panzi ya France mama Filolo yeye na kemu panzi ya Hollande na pesi mama Jililo yeye mama wa Mechola wana ser na nga bote na ba mindele quoi donc bata poto tout na lingi bango mingi po bandeko baza trop so na lobi na tanga bandeko baloba injustice mais bata poto nyonso Europe Asie tout na lingi bino mingi
Ouais, merci aux Zabongo, l'artiste du talent, hein, babien artiste au Prince Kafuba, yazi mandera zana na katsakin amutasimba bateata yo nyosu zamba nani zayi. Soro boy bengaka na ba numéro bio bengi na numéro ya pesi ekosala bien lelo tozaki na plateau na bo santé oyanga tozalaka na partout. Cédric social, na bengaka papa social, Cédric papa social mulanga pembe, réalisateur nanga ototambolaka na partout. Na bo santé ke bozaki belé obande kolanda biso. Yom tozana posa on nazana maison, to nazana elo nanga mobo to publicité, ezana posa to lobelela to selo marketing. Ba numéro ango neza affiché soko bengi biso to kokita sur le terrain plus union ceza. Atezana suka mboka côté nini to roboste tokozala vraiment kuna ensemble na bosante mon vieux Alenaïs ina benga mon producteur privé Alenaïs na kati ya Nigeria motema mama Senav Kuleme mama na Ketcha Aliana na bosante oyanga moko Iget Lukoki mwasa pembe ye vraiment donc kande to sola ki ngana bino tokutani mbala sima check Boya kodala Pelo potiviye meme libin ambiance Boya kodala monde boya kodala Pelo potiviye meme libin onde makambwe Pelo potivi naleli oh Bossa bone